Mbote lisusu na bino nyoso oyo kolanda biso lelo. Encore une fois, na laissé partir mon peuple. Vraiment merci na bino nyoso boza ko benga biso bolembate. Bolobi na biso to lembate, biso to ko lembate. Côté na bino pe vraiment bolembate, bolemba biso te so likambo ezali, bo hésiter te bo benga ka toujours de bozo benga wana. Un grand merci na Washington, le grand pays, na Munich, na Allemagne, kuna vraiment. Alvaro Mwanza, le prince de la paix, na Fribourg. Mingi, ya nanga Bosco Mbokoso, na lobaka ke biso, tozawa na kaka pona to informa kabino, parce que, ko informer bino zali, mukuyero biso to lata, ata pongi ezali, ata mbule za konoka, biso to vanda kate. Tobimaka kakapona tolukela bino ba information. Merci beaucoup na sim c'est biso na Lyon na route de Vienne wana biskato salaka biso nyoso tokuta na kawana chez sim c'est biso na biso. Lelo toza encore na laisser partir mon peuple je crois mon équipe nationale oyo to présenta kabino laisser partir mon peuple nazana kuna nazana l'imbattable Churamboma. Ah, on a Galate combien 4-16. Galate 4-16, le messager Daniel. Ah, on a le serpent de Moïse, le charismatique, le pasteur People. Voilà. Le batable boni. Sentez bien. Voilà. Messager, boni, ça va? Sentez bien, papa. Voilà. Le charismatique. Ça va papa, manu so kananga bazabia. C'est peut être message comment. Yo mona kananga. Bon message za mona peut-être. Dilem. Yo mona dit yo mi bale ba pona moko. Changolo. Voilà pour les chango. Voilà. Bala chango na kisiklo moke. C'est bala kedele. Voilà, Bishop Tchatumba le charismatique lelo tozo le belationine parce que ba doit vendre déjà parce que c'est l'émission. Tozo le belelo sur les femmes saines. Et puis tokoloba makama marche. Et puis tokoloba que pouvoir politique et qu'on dominer les pouvoirs de l'église. Voilà, avant tout côté, moi je crois la vidéo moko circula qui voilà juste moi parenthèse moi OK vidéo moi circula qui na internet comme quoi moi na ya collègue na yo pasteur alobaki makambo moko boyo et ça vraiment l'habité yo étant pasteur moi qui makambo moi na lobaki moi qui non tel père tel fils telle fille parce que moi na a reproduire makambo papa na yaziki moto aliboso ya kofika bato na diaspora banaka bandako ba HLM babengana bango na bandako banana na bagari dino yene moto asali yango te so bino bozomo na pasi kuna na poto eza faute na ngai te bino bozo ba combattre pour na ngai te bozomo na pasi na bino ko esika moto na tile bino ko na poto yango ndi la fille a reproduit makambo papa na yasalobaki yango ndi moi je condamne fille wana elle va payer son acte parce que kosenga bodimbisi ezeli ko réparer te réparation il faut izala baye bake bako continuer ko finga bato aussi facilement boyité na congolais na congolaise bato bazo bundela mboka ozomona awa bato ozomona ba internet wana ba sacrifier ba vila bango ba bibisi pe yango ba musu bakaji disere bebi pona mboka wana mboka oyo papa na yo na Kabila papa na yo a eu décision ya ko soutenir Kabila continue ko boma congolais c'est ton père mukona il va payer de ça il faut mwana na kosenga papa na yo yende muto kosenga bodimbisi ata asengi bodimbisi lelo bodimbisi na ye tokoni bango juste parce que bato baza bazoki toza na bapasi ya ko bato bazokufana banzala bato baza konyoka mwana otene bana force du monde maison sociale na poto ezeli si ya pauvreté te ici il y a ce qu'on appelle ici il y a ce qu'on appelle la classe moyenne l'Afrique est à la caté la classe moyenne c'est la classe intermédiaire entre les riches et les pauvres. Classe moyenne c'est créé en makakana famille pays riche. Alors biso c'est un pays riche, il y a une maison sociale. Maison sociale ce sont des palais, ce sont des châteaux, ce sont des belles maisons. Et ça ghetto c'est maison beaucoup bizarre. Non, ce sont les maisons construites dans les normes mondiales avant d'akapewana. Et ça c'est que maison africain, des na ba bidela ba français ba na maison. Voilà, la petite chose, moi je le vois rapidement. Non, mais n'a pas les camerounais vraiment. Ngai, pour Ngai, déjà, n'a pas Karakeno, Batuba Koufi belé. Ceux qui y a Zaki n'a pas si à comment on a n'est pas famille. Déjà, le
acholi bato bakufelaki bato na Congo pona nga message nezalaki ke bato bakufela bato na Congo bato ba famille bango eza brisé bato ba baby sur famille na bango ya acholi bango likolo na bango mais pe bon à 5 peu pardon na bolimbisi mais yango na lobi omoni kolingaka to comme ça nzambe lokola vie pardon au sein likambo omoni likambo so esengaka au sein likambo au comprendre makena avant le bawana ebeke makambo azo le toucher elle savait a touché à cartouche azo bete reçoit et suis merci mon choli la plus milliers de Congolais yo moko asime oyeba nini yo lobaki pourquoi ko loba ndingo na pona bolimbisi na yo biso za la biso bato to ndima makamnyo surtout mais na lobi ka likambo yo muyibi ata ndimeli Yesu so bakatake liboko na muyibi liboko zo ngate malga ndimeli Yesu basi babotaka na pasi ata ndimeli Yesu le banzambe kokisama donc yo ato sali ndingo na ba ko so fingi biso mais le quoi nous a besoin de nous caper premier ate tu comprends démarche na yo na démarche ya vena biso premier ate zambali biso mais après tu otala makambo wana messager moi de ba vite fait ngai pona ndeko ya mwasi wana mwana mokuna makambo alobaki c'est-à-dire fingi congolais surtout partout voilà c'est-à-dire atumoli mutunyo surtout alors akesu musika alobi bango bamona ka papa na bango azali nzambe nani oyo kati na bino soki bapesi opportunité ya kolomona Kabila akoboya batutu ba kolomona Kabila te c'est-à-dire après ateli miso alobi papa na bango nde mutu aza kokonza alors soki bandimi oyo bazaka na kati tonga papa na ye pour papa na azala ye azo respecter bango tiango bakufi le jour à le 31 mais il y a l'équipe a finga bato pour que bato balala kana ndako ba social mais bandako social nango yaza ko loba na yoki kutu balobi ye alala kana chambre afutela kana chambre na Afrique du Sud afutela kana chambre na ba vidéo ba tie biso to limbisi ne za ko loba asengi bolimbisi mais ba que non le pardon existe mais les conséquences des péchés restent auto ko loba kangwa to limbisi ya tous te ngai na limbisa so bato ba combataka Congo te loko na yelo na ko limna ko sana ngai hypocrisie fi ngai na bino ngai na limbisi na ngai te yo limbisi ngai za opinion na ngai na limbisi na ngai te je ne peux pas faire l'hypocrisie parce que les gens sont blessés les gens sont morts batwana amuni mwana ne bake kokunda ye pona position papa o ya yo c'est qu'on a un terme na télévision que ko limbisa yo zo dia bifetek oza ko se moquer de nos morts ngai na ko limbisote. Voilà, on oublie le toujours le sur bah femme scène nani sur la vie. Femme scène, tu connais la femme scène puis la volonté de Dieu en ce qui concerne le Congo. Ce que ma femme scène par là nous allons bani. Bah femme scène les lots ils allaient du Cambo munene, ils allaient fléau dans l'église. Na seule bah femme scène na kata l'église na biso. Bah femme scène baza pas seulement piège la kata l'église na biso ba femme c'est pas seulement baza ba conséquences la femme de l'église na biso mais ba femme c'est ba ngomoko nde ba c'est ba victime na système de l'église ba victime baza ba victime munene na système de l'église puisque aux autres plus pas la église tout ça encore sur 10 9 et banda na bandako oyo ya ba femme c'est au moins c'est moko azana banda na ye 1704 atikana na ndako siko passer moko aye bali mama l'église to passer moko apesa papa abengana mobali atikana abengana mobali atikana na ndako siko yo lokola wiza system ya kaka ya kubengana abengani oye moko a gérer abengani po atikana na ndako pe batikeli na bambongo wana batikeli siko yo mutu malamu mpona ye oyo ya kozwa oyo aleki mobali na ye eza papa pasteur mutu aza na accès na tout boya papa ndeko na ngai na Kabila ko Yesu yo bo obengeni mobali obali Jésus l'homme invisible ba mona ke na physique te mo obali ye ndeko ba sako yebise to sako yimakala na bala Yesu na motema eza bande musu na ko yemba te eza bande sans inspiration vous comprenez alors ya monde basi sel ba se consola kanango vous comprenez c'est consolé que na bala Jésus et pourtant le temps au bala Jésus au bengani mobali wa botiso ko bana mais Jésus a dit ko botiso bana te est-ce que vous comprenez au bala Jésus a ko mateno na mbe tout parce que bala Jésus wani il faut comme ba mari de nuit yango zo na ba femme scène na l'église bazo se ba prière ya délivrance ba mari de nuit facilement parce que vous dites que femme scène aza ko na makambwana e ba mari de nuit ba ngole ba mari de nuit parce que ko longola une femme mariée ba mari de nuit pourquoi parce que la femme que ko longola kaka ba femme scène ba mari de nuit alors mais femme scène wana préfère ka benga na mobali oyaye Pointi kana ba mari de nuit et puis et comme ça matin elle est là na l'église c'est ça ba délivrance ça besoin ça ka ba femme scène ya ko so ba ngoko bazo ki ba victime
na ba système à l'église. Tant qu'on va l'église na pasteur, balamoko a commis l'entourage à pasteur. A côté la gestion de l'église, à côté la conscience spirituelle de l'église. Alors, femme saine, à Kolingati a attiré, permet de passer femme mariée. Femme saine a la facilité à tirer sur une autre femme seule. Il y a besoin de passer la zone qu'on a mouchituka, à comme déjà la 15, 17, 20, femme saine, parce que la tournée. Alors, tant que je suis passer, à ça qu'on tourne la femme saine. À ça, ça fait le bango, à l'objet d'un mouloyo, mouton se fout à balle. Si quoi, tu te combien de la babalité. Si quoi, bateau tagari. N'a passé le paix à combien de victimes. Il y a besoin de femme c'est la saga de biloko bibela ko pesa pasteur. So ki femme c'est la saga mbongo te. Il a mis ba des fois ça dans nzoto. Ezali bongo pasteur tambilo. Ezala kande bongo. Oh. Femme c'est oh azali na betonga na bino ezande bongo. Ba femme c'est. So ka ça na mbongo te. Il faut ça dans nzoto. Aye ko pesa pasteur. Parce que so ka ça ni nzoto ça na ngote. Ni mbongo ça na ngote. En tout cas passer une fois bengane. Puisque pasteur yon sur risque, n'a pas passer sur risque. Parce que ma kanga qui faut pas passer na madame. Ngana ça na dit ça va passer na madame ça va passer na bête mais nazo makambo expérience nanga. Sur risque neuf. Ya ba passer. Entourage na bango qui a sa femme saine. Face à la femme atanga ça doit français ça qui toko présentable ya grave. Ou bien soit à ça de nambo. Ce qui bilo kwa libérer passer mon côté à côté ma femme saine, il y a Elonge Kubuka, boni misanga batu Elonge Kubuka, il y a Mabé pour attirer un entourage là. A couper c'est ni physique à sa côté, ni finance à sa côté. Il y a un modèle de l'autre économie là, ma combat femme c'est. Voilà, tu as un bon moment. Ouais. Mon tour n'est pas bon. Ce que le pasteur t'a envoyé, à côté moi si on a aza yemoko, ndenge toujours ndé tolobaka. Moi ça za seul. Ton pasteur c'est quoi yé? Ce que démarche ni pasteur au sala. Est-ce que pasteur a oui ko sambe la tanza peut-être toi Luka aye pourquoi bengana mobali wana ou acha bango bakutana mobali wana a se réconcilier bango pour na bazonga bona maba le bien le zali ka momoko boy o moni question tout mais c'est exact siko yende nga ye wana akotika la kozongisa bango te pombo mo ekaka déjà pour moi bazaka na raison alors qui penga bien te nga sala ki nga boye atrompa ki nga boye asala nga boye on a sala ba maman wana ozolanda nga 1 + 1 = 2 trois pesa réponse à ma bé mubalo yo to mona mabe on mona ki mabe wana mamusu mbayi no ye wana t'as passé beaucoup de temps pour rien otala ndenge ozolanda nga iti na yebi kana yote mais t'as la place aux kota t'as la baba deko zo sala ozomona te que jusque la position ezate oh pasteur ozolo bana ko sa bibon abeni ba femme c'est toute l'église na yebi te église mo za na monde soko ezali ko combinaison na commentaire oh pasteur mo sa bengata 15 femmes c'est l'église na ye avant disi ba tout na pourquoi ba kabwana ezala raté or mon collègue ozala to za ma première minute la communauté na biso tout ça na pour ba petit ozo ko na ba comportement ko bizarre o mona bana bazokende facilement kokoma na bazemi facilement parce que papa sakenda ndengona akota pe église kuna pe pasteur ata bando konye moi eza bisute ozo compare oh fala benga famille la benga le bibo yakana abengi mama na okabona na mbayi na opolani pour moi zakana pour moi pesa ngelo côté bon yango na lobaka likamo musu mutapesa okoka 1 euro pendant 10 ans sikoyo mutamona opesa 10 euro yo pesa ngani papa 1 euro so bakanga ba 10 dans le lobby mais papa kenda siko fo fa tanga lobby papa kenda pour aller ba raison tout okabona ka awa na poto en Europe même les États-Unis so na leza kaka moi ça lingaka la saka ke no moko eza ya basi moi ça lingaka saka ngana za boy obi mbali pa lobi tika na position na malgré pia kana papa nzali omona musu mona onga trompa kinga papa nzali ba raison moko za facile déjà ba raison moko dirité mais na yebiti ba kam soupe ko za la dire mais la plupart ba raison za dirité ba ko vendre ça batu boy ba continuer ko bokola bana bango mon frère kene na kata l'église hein otala ba femme sende ba kana bana na mabana oteli mama mususu akore na mobali ne kuto wa bengele ka mobali ne mususu ba kozonga mamusu ide pe ya l'église yango wana et pas pasteur que na ke une église na mususu pasteur na biso akobenga mobali na ngape tozonga kuna kutanga yego marquer rouge kuna kuna la besoin ko kata ba kata makambo bali wana te parce que mbongo dobi ma papa Mosco tala batali ngora ko pasteur pas là que ça va bo yo ye posa yo kasi ba surtout la femme c'est la mabe te kitoko bali ba yo na moso na bana mi bale mes frères chéris pasteur osale ni messager Daniel Papigel Moutuna na tuni on a peut-être yo ko répondre nini pour compléter mon idée à Churamo Mayambata. Déjà ma commune lobby le bon berger prendra soin de ses brebis. Femme celle oyo atikali moko déjà esprit diabolique muteza la place wana oyo kabolié na mobile na ye. Parce que balandi finance mindele bakosi bango mais sikoyo finance yango oyo mindele bakosi bango bakoki ko s'en servir na wote bana bamoni bilonge belé sikoyo akei siko l'église
soi-disant ake koluka kimia pour avoir solution peut-être na région de yene lobby bakendaka l'église pour na koluka elongi nzambe pour nzamba pesa solution na ba problème na ye mais ce que tango akei asali ba correspondance soit avant na Massi ou avant na Corbeil de Corbeil ou ti Saint-Denis asali ba correspondant ebele na poussette azana bana mibale na bana misumi balé akangi basimi poussette dans l'église tango akei elonga liboso pasteur tango amoni tango amoni déjà oana eloko liboso ezaliete il faut bazwa renseignement service de renseignement spirituel ya bato baza kokota betonga bayeba azali marié ou célibataire on les a obligés alors ceux bayibi que nous aza célibataire alors tala siko mama makambo mwasi wana ye bon te bazong ça peut-être libala renseignement spirituel voilà renseignement spirituel bazana ngo obligé akolo bango muta 30 ans ya muto zoba keno yazali porte mama makambo ebele oyo esengi photo tuna kai pour la sabana na nzambe eza tozo picher makambo ebombami alors du coup sikoyo ta bazwi renseignement na ye babi keno mobala sa tambola OK ya kena kina bite pote bazongisela ye libala na mobali na ye metant ba calculer nombre bana ba beti de machine ya mbongo oyo zo na bana y compris femme seule carrément pasteur wana akokende na procédure ya asanisa bango te akotika kenefo atika ye isolé po ye moko abana ko se servir pondo wana po aye bana kozwa parce que ba église lelo etongami ba monter na ba femme seule ba komaka ba diaconesse ba komaka ba intercesseur po bakanga bango malaba y compris bango ba komi victime ya nzambe wa kekoluka alotan ba commissaire intercesseur ou ba commissaire diaconesse passer sikoyo akosploiter o ezali finance ya femme seule par rapport à mbongo oyo baza kopesa ye na bana na ye bakopesa ye grade moko boye oyo kokanga ye lokola mutambo parce que mutu ya liboso mutu na mokili alukaka lulendo alukaka gloire oyo ja batisa boya alors tango yo kokoluka gloire wana muzala mutambo kokanga yo ba commission intercesseur parce que ozomona baninga baba na ba yo komi liboso mais pas bakobenda yo mbongo ya bana nyonso bakobenda yo mbongo ya liboso yo fani liboso baza kotumba yo ti bazio liso ndenge ya lobi spirituellement financièrement na physiquement pour ba dominer bien ce qui y a besoin yote akopesa péter confiance na ye ce qui protocole porte-parole mutako kanga yo basolo ba bien na ndako. Voilà, Diane Lumbwene na pesi mbote mama na Dan na pesi mbote Bishop Chatumba le charismatique. Siko bino tango bomonaka basi wana na église na bana bango moko eta ba pasteur vraiment yo ta yo ça va dans mawa te mawa ezate eloko liboso pasteur nyonso sur 19 parce que il faut natika pour ça parce que va passer baso bulisanga sur 9 basala kango parce que pasteur a besoin de disponibilité pour faire fonctionner yo d'abord expliquer Azana pose sa disponibilité pour faire fonctionner son ministère. Alors, tant qu'on a faire fonctionner le ministère, Azana pose sa disponibilité à bateau. Mais bateau, plus par ya bateau, est disponible très souvent. Bazali ba femme seule. Parce que ma femme seule, Bazali constitue une vache allée. Bazali ba vache allée principale. Pourquoi? Parce que Bazali, il y a mon coyer, il a des enfants. 3 enfants, 4 enfants. Et puis, femme seule. Bah ça l'avantage parce que l'église mingi bandi di corona bango passer la seconde ngaba l'église ako ke ngaba l'église na couple té parce que couple mingo bona moi ça linga kama nzambe papa ça déconnecté asa na posa repos bon ba l'église là alléluia alléluia c'est quoi ça l'église la binwana et donc kaba difficulté alors pour éviter difficulté ba passer ça la tendance mingi ko ko traka dans la ba femme seule parce que femme seule ça na posa assemble là assemble bien nzambe lokona bazo craquer atmosphère wana ya compagnie wana et combler ba vide. Vous comprenez? Alors, c'est comme facilement pembeni ya pasteur. Alors, quand vous avez pembeni ya pasteur, bangonde est disponible. Ba femme c'est le plupart, ne ba komona ka église. Voilà. Asa na fongola. Ba femme c'est le plupart, ne ba saka propriété l'église, ne ba saka omniprésente l'église, ne ba saka na facilité comme intercesseuse. Ne ba saka bangonde ba saka disponibilité moko boy. Alors, tant que vous avez disponibilité moko boy, ce sont eux qui sont présents. Baza présent, omniprésent, la présence du pasteur. Si quand il plus par ya ba femme seule, bazo ko ba victime pour la nuit. Parce que femme seule, azana biloko bibale, il faut azana nango. Dans la plupart des cas. Ce cas ça dit na mbongo te parce que ça c'est l'avantage pour ça a 3 enfants, 4 enfants. Ça c'est l'avantage voilà. Deuxième avantage, sa présence physique. Alors, ce que femme seule, ce cas ça dit qu'on peut ça azana mbongo te, il y a qu'on peut sa pasteur. Alors, azana nzoto. Il faut appeler ça la moko.
soki aza nango ya kopesa na bino soko za nango ya kopesa biloko mibale oyo te naza koloba lelo bapaster bazotala ngani nazoloba na bafemme sele baza na baeglise basi combien baye kolanda biso awa base retrouve 9 femmes sele tout autour ya pasteur sikoyo moko nde ayeko comprendre que pasteur alikaka biso tout 9 puisque moko na moko aza na fongola ya koya kosala propriété l'église oyo asalaka kilitala bango ekotaka mercredi lundi na mardi lundi moko aye kosala propriété alors ntango akomi kosilisa propriété passer là. T'as moi si je pour prêter ce comme là papa on a comment que maman bonheur. Bon papa ça comment on a dit ça pour les points aux élangai. Ah ben quand on a bureau pour passer là. Si quoi il comme l'habitude on a ça femme c'est. Asa na compte rendre na moto. Eh na moto. Na moto biso to ko fo l'église na biso. To ko na passer na biso. C'était que esprit wali ya fanatisme ça ni et côté lié. Tant côté lié. Alors et l'autre est disponible. O ya ko ke ko contactonete parce que moto mo femme seule na moto na ye azoka c'est que passer de sécurité. Passer à cause de la maladie, passer à cause de la kindumba te. Azoka disaki yende moko moto azoka nga passer ndoka nda bosali ke mardi yende moto yaka kofongola santé moto asanga propriété ya mardi eza moto mususu wana passer na soir payer c'est comme moi wana ayi ko se retrouver et puis tant passer na sosala ni wana yoko na so tuni la moto ni à cœur ozoma déjà c'est cheminement oh wana et so sala ke passer sur 10 9 faut être 1% parce que va passer passer na kanda parce que ozo sangisa bango sur nzongo moko 1% basé épargné mais 9% oyo ce qui passer à côté déjà na kata vie wana et pour naye mawako sanate parce que voilà c'est une vie de péché c'est une vie de loisiveté c'est une vie de convoitise c'est-à-dire que tango mutu nini akoki kozala azoyo ke bilengi na mwasi ano babolamu ya mutu yo azala ka wana avant Asante. Et nous, quand nous sommes allés, nous sommes allés à la musique. Moi, je suis allé à la musique. Le gars, c'est quoi, il est passé à la musique à côté ici. Parce que moi, je suis allé à la musique. Mais ça, papa, je suis allé à la musique. Papa, je suis allé à la musique. Quand papa passait à la musique, je suis allé à la musique. Je suis allé à la musique. Mais quand on a l'autorisation, quand on est passé sur la musique, déjà, avant de passer à la musique. Mais je suis allé à la musique. Je suis allé à la musique. Je suis allé à la musique. C'est que pourquoi tu sais caca pour mon toit à 500 mètres à ta place. C'est ça ce qui se passe. Et puis beaucoup de victimes, des femmes celles qui sont victimes dans nos églises des réveils. Tu vois un moment, tout ça va dans il y a sujet d'habitude mais répondre à une question rapidement. Messager pour répondre et ils ont pas de tout. Émission Leki, tu as le bagage au au moins 9 mamans babungisa église oye lelo bungisi parce que ngena yeba bango ba pasteur qui pité on va na ezaka ya koloka to zane parce que lelo ko ya par semaine et que non voilà on a ser Magali côté aussi on a un temps sokola donc lundi à ser Magali côté il faut pas passer passer la qui pité on a Magali asala kana noté avant na ndako ba pom so ba benga déjà temple akenda esika moko te na ndako na melaka masam ako msupe a omela ba stimuler mona biloko to tika mateka ma eloko mo bi mikolo na solo ba melaka ba saka ba voiture na bango ba passer peut être azo tambour na moyo zo ke nyoka disiki akeko te akeko ko ba bisi eke ko abimi asika akei la chatur jateli mi atini mutu basombeli yango na voiture ba voiture na bango na za laboratoire mo bimba wasa ko sani mama mkongo sanga pasi lolo te mama ko yeba te na ko police to mama ko yeba bino ko alite kana na voiture ko kana banda et puis pas na ba jeune passer ba saka makamwana ba kendiki be église na ba voiture ba saka mo ko kana voiture te o buta moi ça passer na zo ki na makolo l'église mais ye passer na voiture kendiki moko pour ni pas ça la bombe mais puisque voiture wana za laboratoire mo bimba ba téléphone mettre na voiture wana yo muntu mo kilo ko ko te soko yo ki fa ekufi puisque soka côté na voiture pour confia bandi confia bandi ko yembe yazo dans la voiture confia bandi est-ce qu'il y a pour moi si na yego ko confie puisque y a pris ça comme l'église alors c'est pour dire que sur 9 sur 19 tant femme c'est ce qu'on a connu dans l'environnement wana femme c'est mon toit du bosso adversaire il y a du bosso dans quatre églises c'est une femme mariée oh et à cause de la femme c'est parce qu'on s'est été comme si dans un groupe pour une femme c'est pas bien dans l'église ah femme c'est plus pas la femme c'est les premiers adversaires dans l'église ce sont des femmes mariées parce que ce côté de l'église au bout de la femme c'est n'a pas marié
bazar ko batambola kanzele ke kabwani puisque femme c'est la kokolinga te asatachaka na femme mariée puisque yi azomona plus a omeni l'église plus déjà ça la kamasoro na kata mukambi et plus azomona yo zoya na mobali na yo et zo ça quelque part là des choses qui ne peuvent pas exprimer mais et là moi c'est ça parce que azomona aux complet ba matin na biso yo tozo te na l'église biso yo plupart des prédications sont des prédications sociales. Quand je parle ici, pourquoi sont des prédications sociales? Comment Satan a infiltré l'église? Satan a infiltré l'église dans la matière et mine. Délivrance. Renversement des hôtels. Et de démonologie et prospérité. Ce sont des prédications sociales. Ces prédications sociales, elles ont touché toujours la vie de Abatou. C'est déjà une prédication sociale. Bino batu bobuki maki délivrance ko sana ba mari de nuit. Est-ce que yo ko tanga so sambe pour ba mari de nuit nakate l'église? Est-ce que basa ba femme mariée ne basa ba mari de nuit, to isa ba femme célibataire. Ba femme célibataire. Et ça ba femme célibataire, ba femme seule. La plupart, et l'ingo ba te ba femme mariée parce que femme mariée c'est rare que a comme mari de nuit. Vous comprenez ce qu'on a chez Wana? Si ko tango, plupart y a matière de délivrance, plupart y a ba femme mariée de nuit. Et ça dit orienté vers les femmes seules. Déjà dans Joana, c'est-à-dire que la prédication retourne que tout autour. Si vous êtes marié, mari de nuit, vous écrit à animosité. Et comme il dit, c'est comme le code dans un groupe. Il y a un mari de nuit. Bah moi ça n'a pas pour mari de nuit. Il y a tant que ça me l'a passé, tant que quoi, on a ça, on a ça, on a un bad. Si vous êtes femme mariée, si vous êtes marié à Zola, mon canaba délivrance déjà, quand on a pas femme mariée, il y a besoin de femme mariée, ming basa kidiba. Plus par la femme mariée dans la l'église, bah ming bati comme ibali hein. Oh. Mais ma femme ou célibataire, ma femme bah maman va basa connaître l'église ou basa ba célibataire, basa ba femme seule. Mais bah pourquoi ne bango ça même? Et ça bateau baso yene mi bande bango dans l'église. Yo ça na kidiba ba kozo mo bad dans l'église na kidiba. Parce que moi aussi bateau basa ming na kidiba dans l'église, ce sont des femmes mariées. Femme mariée, c'est qui dit il s'occupe trop de son mari, il prend soin, il s'occupe trop de l'enfant. Mais femme célibataire, elle est trop vigilante pour ce qu'elle a dit à cause de mon mari dans l'église. C'est-à-dire qu'elle a une écoute, elle a une attitude. Oh, une femme mariée, elle a une côté, parce que femme mariée, elle a déjà mon mari. Mais femme célibataire, femme moyo, passer à ça prophétiser qui? Que yo peut-être oh yo kosilante, n'a pas visité yo. C'est quoi tout comme comment octobre? Et c'est-à-dire qu'à se réveiller du sous-sous, la contrôle davantage. Ce qui, yo, il y a un mobile qui dit, il y a un mobile ce qui a contact s'établir. Contact s'établir. Yo, le mobile et vous allez déjà trop tard. Il y a un moment dans l'église, les lots dangers, les animaux, parce que plus par l'église est bandit, si 9 églises, sur 10, 9 bandits, la femme célibataire. Parce que la femme célibataire, tant qu'on va l'église, là, pasteur. Ce qui babadi l'église va passer mais donc il faut passer parce que combien plus l'église on est ça va veiller ba retraite dans l'église mais ce qui ba bon que tu ne pas aller ba l'église si quoi ce qui à ça les gens peut se passer à ça dans bon côté il faut ce que ça finance il faut penser aux autres parce qu'il y a pas seulement tout le bâtiment mais des termes bizarres parce que ça monte ça cause un peu dans mon pouille trop bané mal comme pouille parce que c'est encore c'est une femme qui était déjà habituée avec un homme parce qu'à bon tibana alors batté que akobanda ko sala makamuna yemoko il faut ça le mobile mais mobile ça n'est permanent tous les jours oh il y a zo na ba veiller tongo midi pourquoi il ça va passer là alors passer doit répondre à ces besoins là il y a besoin de passer va se retrouver dans un engrenage de péché moyen de mes actes a commis ba femme se doit ba dominer l'église ba femme se plus par ba femme se dans l'église ba benga na kabandimi ah bon ba benga na kabandimi na l'église puisque y est baba l'église là il a passé là il y a ça la contrôle la passer là yo suppose une église bango ça là a ko benga na yo ba benga na mingi ba to na l'église muto ibite kidiba o comme déjà parce que benga na l'église au kimi ba c'est voilà ali ngaka ngaite c'est vraiment ça chaka makendo muto bimi l'église femme seule na baba l'église là passer et puis azana bongo ko pesa te après sindo et puis passer va yebi que moi utate ne la eza passer la monter ba l'église ba muri ba et puis femme seule wana c'est koso kaza muswahili bon messager c'est quoi parce que laissez passer mon peuple tozo linga tobi qui s'abat tu comprends le peuple tu peux pas soyer tu vas vite mais il faut pas soyer parce là on vient à zola pour la vie ka soyer pour na muswahili ah ok il caractère na bango acha tutasema leo bon nalobi boye laissez passer mon peuple tozo linga tobi misa
peuple oaza opprimé. Voilà. Alors, ma femme c'est un peu fausse que tu aider bango. C'est quoi pour ma femme c'est louana. Bakwisa na ruse wana il faut ça. Voilà, il y a les bousseaux de tout le bas awa keno. Dans une femme c'est la longue nanda kuna ye ake kolukelo nzambe. Ba bete les deux machines à nombre bano bazanango. Alors du coup tant ba moni calcule le nombre ya mbongo. Alors le coup moni calcule le nombre ya mbongo, ba ko lukate ba réconcilier na mobile na ye o ba panza oyo ba boya ki na ye. Alors et comme bit il faut pas détruire déjà. Ba zo mbongo ba kangaye ba komisa ye mwasi na bango. Alors du coup si ko pas kangaye bien à boloko esclavagisme il faut pas payer ça poste de tolobaki. Ti okomona c'est que moi à cause de l'ongia pasteur a botissier na ninga ko bombama. Vous comprenez? Ben système à David na Besheba. Alors du coup si koyo femme celle wana o ya ke na kati netonga. Pas seulement tant ba pese grade bien ga tukolo bakeno ana besoin pour sans autres. Pour sans autres suka nango akoloba na balabala ta akoloba kana kati ya l'église. Misonaye ezali et pas yaba homme marié oh baye parce que baza ba diversaire ba femme mariée ce qui surtout a comment qui intercesseur ou comment qui maman diaconesse tant ba sangana kawana surtout so ba sangana ba sangana bango ba femme mariée na ba célibataire ezaka guerre par rapport que non basangani oyo bazali marié ou bazali célibataire il faut jouer rôle la keno ngai na mokonzi alors du coup sikoyo oyo bavandi na baba bazali ba femme mariée mibali na bango bazali ba pondo to ko ba keno fiba lokaba yiba bango mibali wana siko soki ba yibi siko mobali na yo bazui mobali na yo ba resi ko zo mobali na yo sikoyo yeba yo femme mariée oza na problème parce que soki femme seule azui mobali na yo a tomber na femme seule a moswahili yeba ko tongola yo yeba ko sukola makolo yeba ko lambelo milubu oyo balambaka na ndako te siko so kutaki mwasi na yo ayebi kolamba te eta mwasi femme seule na pa bata makasi na kolamba bayebi ko sukola makolo na siko mais ngai yela ngai baka mosoloba ngana zina mwasi moswahili oyo azwa ngai na mboko yaso ka sukola makolo femme oui femme seule bengani mbane ya zwinga ka ko sukola makolo oyo ba passer ni basala pare zoko kende mo zoko solution makolo et pas mwasi wana ya ngai mwasi moswahili akotong akosalo tala na bazaka na kisite mais ça service bazana eloko bazana mwa code moko boye code amu depuis ngana kola bamoka bazaka nango ngana kola kaka na mbila biso basa baluba basa baluba sana mwa reserve moko siko tango na kekota kuna mwasi amu moswahili service ba passer to bayebi na zoko ni kamona bombi te batu ba passer bayebi na mboko oyo basaki to sako tanda ba passer bele boye baba ndo so biso makolo ba sokola ba ka mulingana zo kende salon de coiffure te bazo kata na kofu kaka na ndako oui ngana ba passer ngana zo kende salon de coiffure te ngana zo kata na ndako parce que mon ça la gâté ba o gâté su binne ngona ba o tie makolo ba tout sacrifier no makamona bino côté wana na te ya biso te parce na zanto ya muniti na zo kisa ba 50 na zo kaka makambo kubala puisque ba zinga tanyo so ba dekona ngai pardon soko sadila okwi na mutambu wana soko za na nzambete soko za na alliance na nzambete c'est ta mort ba dekona ngai soko bozo na ngati na kutu fêter 50 ans na mwasi asika ezapo ba likisiki ngata il vote puisque pour nani ba femme wana okota ye azaka mwasi ya azana bilimo moto ana nzoto ne azaki mwasi ya azana moto no azana palmarès moko soka so fungulu palmarès na minute wana yo oza distrait na bilubu oza distrait na basoin oza distrait na aisance azotia yo mais siko tanga kokanga yo okomi siko oya ye azisikoyo basani nyonso ya mele aziki kotia le biloko azongisi na placard okosimba te siko bazwi bamba bazwi basaka plastique ne batia na mesa fufu oyo baziki kolambela batia na mesa akolamba lisusu te puisque bazaka toujours fatigué azaka ya kolala yo nde mutoko ya komilambela c'est-à-dire que mukongo yo basiki ko tanga usi toko midi poko wana ba ko sala biso ba baluba to yimina biso ko bakate batango usi to saka na ngote mais zai kutime na bango sikoyo ba ko ko tanga usi wana ba ko sala lisusu ya ngote okukoma na bagale sikoyo bango lokolo basaka na système baboya na ka toujours na mibali na bango baboya na te. Ma femme, c'est dans une discipline, moi je suis pasteur, et puis pasteur qui a vécu ça. Baboya na makanami ba na bango ba nati. Tango azuyo abandi ko bake wana zo kanga chakinga kis. Zo ba na kuzonga. Azo kinga kanga. Yo na milito wana oui wana za mwasa ko ba na kokina yote. Acha ko na kis. Yo vandi. Mais siko tango ko conquérir yo. Abandi ko misiko manzaka. Abandi ko tangela yo. Ndenge mobali wana zaki ko sala ye.
Parce que ça yo, parce que ça sur la place pour qu'elle n'était. Alors yo kuta, nous vraiment bino beza, nous toi de dire ça que c'est la boy. Oui, nous te dire abandi ko tangé, tu t'imagines yo ça mobile. Ce que moi ça zo yebisa yo face à face. Ndenge bataki ko bima ko sali na mobile mususu, mais azo ibiso. Et pourtant tant moi zo ki yo, azo ba ki mobile ya bwina na monate. Ce que bazo yebisa yo, oui que na cerveau na yo. Ce que ça na cerveau yango zo ba bali. Chaque samedi dans le cimetière à Panthère, nous sommes AVC comme les Congolais, parce que nous sommes et ça pour la macabre. Non, basa victime. Tout le basa victime. Na olobi ka mo très important. Ba ndeko na maman femme seule. Tozolo baté pour na ko détruire bino, mais tozolo ba place ba ko ta na risque bino ko ta ka sambo yeba. Ya mo tolobi olobenga na mobali na yo ko benga no mobali na yo te. Mobala malamu azakate mais mobala ko changer, muta changer ka tika le même message Jésus Christ. Mais muto so ko changer. Mobali oyo zalaka no benga na epamba, akena na mamusula likambu yo moko emeli songolo po zaki na intérêt songolo. Mais lelo ne tozolo ba boy. So que ça na mo temps pour réparer zonga, o so souffrir trop. Nenge bishop autoloba tala ba place au côté na l'église ba tu musuba ko utiliser to musuba ko za na yote ba profiter na faiblesse na kaka po oyo ko ma femme seule. Non pas seulement ça, tu as besoin d'illustration biblique. Quand est-ce que Ève fut séduite par le serpent? C'est quand elle s'est éloignée d'Adam. Voilà. C'est quand une femme reste seule, elle devient proie. Voilà. Elle a proie pour l'aïe, elle a proie pour les tierces. Parce que mon tuyau, ça a tendance à dire, ah, c'est le bala. Et puis, femme seule, ça a la facilité. À combien de place, il faut aller se battre sur les bacs, à faire la moralité. Il faut examiner, c'est un grand défaut. Non, il y a un benga les nyoso limité. Et le eza o eza ngibino, il y a un moment où beaucoup de problèmes au na biso bande na biso abasi, pour ça bande na biso. Botola na biso bino lokuta na problème oyo mamuso zaki victime. Donc otala ki raison na yo moko yango bumaki libala na yo. Otala ki pona yo moko otala ki bana te. Otala ki intérêt général te. Or lelo avec le recul soko tali, osai déjà 3 ans 4 ans tikali yo moko. O moni ke na ndengo za ko vena mbali na yo, na ndenge lelo komi, o moni ko perdre de temps pour rien. Mais on perd de temps pour rien. Yango biso bande ko na laisser partir mon père tout ça yo. Ce que ça possible, ya ko ko mbali na yo, soka bomela yo mutu te. Soka tromper yo boko solola. Boko solola parce que amour réciproque et kurakana nyoso et puis amour soupçonnaka te soki ezaki likamo ya ndenge wana luka bato bakozala capable ya kobongisa po pasteur akobongisa te basala nde babongisa te baza na intérêt na bazotala et puis yo kokotikala ndenge wana vite bato bayaka epa na yo lokola kwanga moko ya komeka pourquoi komeka bato basi babale basombaka te yo sokona ke somba kwanga moto ameki kwanga komeka moto asomba ata ye akuti yango luka bapasala basi bakangi déjà bien donc akoluka wana te yo kokoma mais lelo bafemme sele bachanger expression bafemme sele babenga so bato bekotala bango na bandako batonton te batonton elongo ilongwe bakomi kobenga kaka mon ami. Mais pas dans les amis. Papa Bando, papa mais tonton t'es fatigué. C'est mon ami. Et puis yo tonton, oyo ya mon frère. Attention. So comme on monto azaki na bana 4. On les a maïré na personne. So biso to mi bali. Bana 4 5. Akenda ki ndengo wana. Ata ba ile discours wana parce que na sima nakozala moarise. Kolingati yo bakisela mwana bato pasi likola pasi. Pona limite ko aboutir. Tikaye nzambe aluka mobali parce que a séparer na problème ko gravité. Yenda lingala kisaye ki mwasi obalinga la kisaye ke yaza danger pour mboka o eza ya bango ndenge maloba mais oke mboka eza ya bino eza mboka ya bato to ya ko ya. C'est non bien, pardon. Bah pasteur parce que bango sko ba égoïste. Siko est-ce que ba tika ka siko femme c'est parce que yemo de charismatique au village. Déjà partir à là, jamais go céder cop à là. À partir en autres, jamais go céder cop en autres. C'est que papa c'est ce qu'on tika c'est Rwanda. Mais c'est moko faut ozo décision na vie na yo. Obota mana yete, okoko vivre ça yé, tout comme beaucoup fait beaucoup de na mokili. Na ça drapeau, ce n'est pas que beaucoup de le ba jimo ba jimel. Beaucoup okoko ozo décision yo moko. Te mena siko est-ce que pasteur Rosala? Le pasteur Rosala. Pasteur que Rosala mo. Pasteur ba moko tunde so olimo ke ne so yeka ko mikolo papa bana ya kotela. Hein? Ça mettrait décide aligner couteau. Non, so comme le pasteur. Azu sera de wana cédé. Asi mission. Mais je n'ai pas passé 30 ans. Parce que ce qu'on dit, aux autres, c'est tellement marqué de pression. Donc, ça va, à cause de la décision, à bon, c'est une libana, c'est une mission, c'est loin. Aux ans, c'est loin, mais à Zali, et l'eau va passer. Mais Bishop, tout ce qu'on a maman, et au même moment, vous êtes très sérieux, et nous touchons la Nakaba. Si vous avez aussi mis ça, vous mais parce qu'il a déjà des contrôles, parce que ça me dit ça qui nous autres.
c'est-à-dire bakomi na contrôle physique l'un et l'autre yo siko zoya ceux qui passer la boy yo mona que passer la zo na ngana ba do ndenge ni c'est-à-dire yo zana zona passer donc le passer la pour ça zo likamote atikeli yote message ya mozo siko zo que de l'église yo zo que de kaka po ba la ser mais ka passer la zo boy et ça message quitter kende ce qu'on a consister ba ko pesa yo mais ba simbiso eloko bon et là on a développer le sujet boy bande ko la biso ya basi ba femme selo ba femme sel ils ont la volonté na bango te retard exaté c'est-à-dire ba ko pe ko repérer oyo ibaki na ko panza alors c'est-à-dire bitumba papa na maman ba ko kotsa bana te parce que bana ba baza conséquence ya lelo to mona na gacha télé ba du nord ba ko ba voyo mais et comme na moment il faut no mona papa ya bana soki akena ko sala vini musoki ya bala to lobi bien soki papa ya bana sa bala côté ba kenda c'est-à-dire moyen ba réparer yango et puis la plupart ba tolo so papa bana bala yem tazaki na cause attaque kuna beli bala ne zaka bien te on so abota ka pete kotaka na ko fara kuna passe ba maka to messager. Ce qui papa bana ni pas ekenda a refaire vie na ye azui moi c'est bali c'est-à-dire il faut abosana ye muto atikali papa bana il faut souhaiter bonne chance abala azwa mbali mais sikoyo mama makambo za nini ni pas bazo ko kozwa libala te parce que bazangi discernement tant ba kena ba bâtiment na l'église ba pasteur sorcier première chose ya mutambo zo kanga bango zali kino ba prophétiser ton moni mari de nuit parce que identité n'est la femme seule ton moni mari de nuit on a ruta papa mbaila no ex papa bana na yo wana ba ke barrage mi de berle penza pour que yo bossa na papa bana na yo même si vous allez na volonté à bon conseiller tu ko mari de nuit yango tanga boya tango kolanda mari de nuit elongi mari de nuit ya moi et comme mari de nuit ya butu oyo parce que muto yaka sikoyo tonto ayaka penza bali alambi balambeli allié ameli asali oyo so sala alors pour te dire que non bande ko na bisa basi pa bazo kende bango batu bemba batongi l'église de réveil batongi bango bazali ba moteur mukolo bango ba ko sosola keno ba bimi balandi laisser partir mon peuple ba bimi na kati ba bâtiment na ba pasteur na ba kotika ko se fonctionner parce que bango baza na finance baza na bana baza na finance pas simplement que nous bazali femme seule et puis ba pasteur bazo tindela bango ba péter confiance au ba kota na l'église pour ba boti saka bango au bango ba memaka o zali finance église ba ko fonctionner zolanda Mamsou finance wana ezalaka pona ko mongisa bana avenir ya bana finance wana moni mbongo afamba bapesaka pona un jour bana koko musa 18 ans ou même permis na ye azwa façon ya ko vivre la plupart na biso ba maman o ba olanda biso ko mela biso si maman ba congolais 10 nani o mwana ko kisa 18 ans kutata mbongo 20 000 ou 10 000 za passe ko mela biso mwana ko kisa na mbongo zwaka mbongo na boli ko ba na fin du mois ya ngwe ko maka na yo talaka ka bando bando ko zwa mbongo na mwana ko kisa 18 ans akutani ozomona te session de mais dans la place yo investi mbongo wana mutu yo pesa mbongo ozomsela yo te akoleko na voiture ate wana misel na na bila klimabe wa kama sur l'église to bengana ye wana te bakomo lo bano po bango bazana ma expression moso baza bango ba lo makamuna bino bandimi okoya sur l'église te exactement voilà to comme la souka pour lelo je crois bomoni makamba boye zo senga to lo barango parce que biso toza wana pona to sauver communauté congolaise. Tout sauver, en tout cas l'église, tout sauver la communauté congolaise. Parce que ma pasteur Oyo et mon ici biso passe. Vraiment tout l'embi. On en a marre de Makamboyo. Alors pour toi aussi ça Makamboyo. Donc c'est-à-dire bakota na bakoté tout. La vanda partout. Alors et c'est un gars qui laissait partir mon peuple et il y a pour toutes les solutions. Tu vois, on m'appelle certainement 2 personnes dans beauté tout. Non mais ngai comme il y a le 21 pour la marche. Oh le bango la souka. Ouais, bon, en tout cas, mbote mingi. Non, le 21, pour le 21 marche, ça n'a dit ça. N'a vu que le premier tour des accords entre les catholiques et l'église de réveil. Cette fois-ci, l'église de réveil a mis un peu de voir souffrance à peuple. A mis un peuple à Zotal. Na sengi sous na biso nyoso wa musicien, o ba na message oyo. Même pas na poto, même pas na kisasa. Bon mais ba un mot pour na makama marche le 21 oyo. Na sengi na ba pasteur bo changer pénal le discours. Bon le moment malam. Ba boukate. Ba piété mais ba ça la loi constitutionnelle o ya marche ndenge za la normal et puis la dignité de la marche et la peut coordonner na biso na poto aw parce que tout tika batu ba ça la bino va na poto de va na misala te le 21 on a même biso to na poto to senga na banzia na misala mukolo wana poto lo ba ka bato lo ba ka tout lo ba mingi to senga na banzia na misala mukolo le 21 congolais nous partout dans le monde mukolo wana mekana ko bima mboka nyoso yo zali mekana ko bouger senga na nzela na musala ta pour la mukolo moko. Et au sein de l'eau, mais quand on a un langage, moi, journée, on a le 21, il faut changer ma camouflage surtout. À part ça, on a fait si, fait Zaki na Kajo, na maman Christine na porte de la Villette, Mote Bélé, Badola Nangai,
la maman de 6, Carmel et Carmelia, Christivine Mboma, Melvin Mboma na Luanda. Les sportifs sont tous de partout aux Hollandais. Merci mille fois aux Hollandais. Vous s'abonnez toujours à Tolo Belavie, Papa Pigene. Vraiment, tous ça nous ensemble, tous on continue toujours laisser partir mon père. Tout ça qui bino, so comprendre à ton côté, pour décourager te. Qu'il y a on a midi. Ceux qui ont midi on comprend qu'il y a on a pourquoi. Na pourquoi so comprendre lobby na tongo qui tort. Donc vraiment, boy, bah que message a déjà capté. Tous on a 200 sujets. Beaucoup de tous on a 200 sujets s'il vous plaît. Et puis 31 ministères, les armes, 200 sujets plus 31 ministères, les armes. Donc, tout ça, on a penalty 2018, on a déjà recépé. Donc, vraiment, il faut que nous ayons conscience. Congolais, faut comme Congolais, le mon Christ est abéré. Par contre, le Sud des Aguilles, alléluia, mettez, battez aux hommes dans l'hôtel. Ma femme était vendant. Va se retirer pour se perdre de là-bas. Mais pour te sauver, âme Nabiso. Pour la nuit, on a ici qu'on est fait, on a ici qu'on me battre les ponts zambés, à bien la position sous. Ça ne va pas pour la vie. Messager. Oui, pour Nangaï, les jours à le 21, et nous, le Bakeno, ils ont fait la force. Congolais, ils ont surtout photos comme Maliboke, to Sangana. To Telemana, Bandini, oh, ils ont surtout Afrique, l'église, ils ont surtout partout dans le monde. Oh, to bengi l'église de réveil, to bengi l'église de sommeil, oh, to bengi Bapé Valon, Bangouza, to Sangana, pour la délivrance à Congo, pour la Congolais. Mundi mignon surtout, Bandape Kotuna, Pasteur Nayo, ce qui nani, est-ce que pour le 21, vous venez côté, on a bâtiment, parce que toujours le cas délivrance, il y a Congo. Oui, on a eu Italie, Makamuto, tu kolobali susu awa, tolobi boyekeno, mutunyo surtout azanangele, na minano na mitio, to senga na misala, pona mboka na biso, to kose la même ndenge Abraham abuka ki lokuta pona kolesa libumu na ye, alinga kate kasara, biso pe to kosa na musala to zako bela, pona délivrance ya Congo. Soki to kosangana te, soki amour kozala te, kozala passe pour la délivrance ya Congo. Et comme na moment oyo biso tout on dit ma sacrifice, tondi ma sacrifice pour te Congo ezala délivrer to zala sima ya ba peuple. Pour peuple ne mutaka ngula kamboka. Nani koloba que Cardinal Mosengo aza politique te. Parce qu'on veut mettre la confusion. Que Cardinal Mosengo n'est à commission de opposition. Aza politique te, aza politicien te, et puis aza la politique te. Il joue le rôle qu'a joué l'église. Même Martin Luther King a dit, une église qui n'arrive pas à donner solution au sein de sa génération, c'est une église qui a loupé sa mission. C'est-à-dire que l'église doit donner sa mission. Sa mission c'est quoi? L'ordre, la justice, la paix. Et puis l'église est dirigée par des bergers. On dit que le bon berger, il est toujours derrière ses brebis. Il conduit ses brebis vers le vert pâturage. C'est-à-dire qu'il cherche la nourriture pour ses brebis. C'est-à-dire c'est ce que Mosengo est en train de faire. Alors, on est en train de vous prêcher des mensonges. Que nous avons passé des réveils dans la politique. Non, non, tu dois jouer ton rôle social, ton rôle économique, ton rôle de paix et de justice. Quand ton peuple est en danger, ton monde est là. Même Paul Kagame, à Lobby Yango, Kabila, il est le président qui tue son peuple. Un président qui tue son peuple, il ne mérite pas notre soutien, il doit dégager. Ce qui dit Kagame, au travers du monde, qu'il y a Kabila na pouvoir, il reconnaît à la face du monde que Kabila mon peuple naïe. Mais il y a passé de l'église de réveil. Aux autres, tant que nous la marche pour faire partir ces Kabila-là, c'est-à-dire que l'église de réveil, nous avons un problème. Bonté le 21, c'est un dimanche. Après culte, l'église après messe, avec nos chapelets, avec nos bibles, avec notre constitution. Toké nango, marche tina nenge, ba conduire biso, ba province nyonso, ba paroisse nyonso, bobimi, tobimi, tokeyi, montu nyonso a soutenir. Ba comme menebino yé na kidiba, ba menebino ke ba bomu politicien. Na zone de peuple congolais, Mosengo aza politicien te, Mosengo azani bon berger. Nous avons des politiciens au Congo, ba Vital Kamerhe, nous avons des politiciens au Congo, des Félix Tshisekedi, nous avons des opposants, bazana Congo wana, batte les baliboso peuple, bakende, peuple simana bango, mukolo wana, ezana combattant, ezana résistant, biso tout au comme un seul homme. Pour être Kabila, nous ne sommes pas tes femmes. Ce pays n'est pas ton pays. Ce peuple n'est pas ton peuple. C'est un peuple de Dieu qui doit rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous sommes dans laisser partir mon peuple. Alors que les Africains sont des médiocres. Comme médiocres, comme mon cerveau, vous êtes médiocres. Médiocres, les années insultent. Bateau de ce classe.
dans la cotation, dans l'éducation. Et il y a l'excellent, il y a les bons, il y a l'intelligent, il y a les mots moyens, il y a les médiocres. Médiocre, c'est une qualification. Alors Kabila Lobi, Atiki Mandefa Pembe, et la Kisi na Kena Wana Kibokoko. Et ti a le susu, na kolongwa soki bobomingai na masasi ngolo banini a incité biso na Congo muto azalité oyo akolongwe na pouvoir yango to komi na moment il faut sangana to laksa Kabila keno mboka wana mboka na ete e komi na tango congolais azwa pouvoir na ye na maboko donc occidentaux to la monter à basi ba ici biso que Afrique eza même le bino mbozo makamna ba to komi na suka pona laisser partir mon peuple ya lelo abonnez-vous massivement de Tozoloba. Je crois très bientôt bon na site Nabiso ya tolobelavie.fr. Je crois déjà vous a déjà en ligne Boromona onyo solingatam supona à soutenir biso moyen mourir aux alawana toza vraiment de Tozoloba toza vraiment a besoin il y a Féroce Pinto japonais en Djili. Merci, joyeux anniversaire à maman Lobi vraiment tozaki kuna obaï ke omemela biso ordinateur vraiment. Tout ça, on a besoin, il y a des matériel. Restez connectés dans Tolobelavie. Awa, Tokenabino, Djem Daniel Sokoko.